Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatutu Bazota Labiso sur télé24live.com. Ezalingai Julie Poyalama, Alain Kindeki, Toronto, Canada. Toloba soki ba sujet zali urgence zali tokoya bukomo na biso pona kubeta masolo oizele kalamboka pe masolo ba information mususu kopesa balandi na biso ya Télé 24 live. Na yango na ko rappeler lisusu pona makambo tali COVID-19 parce que kisina ne monanité biso nyoto mona ba kaizo matakaka, il faut toujours que se protéger, que protéger ndekono, que protéger bana, donc tout se protéger ndenge bazobeta sete mikonyoso ozali malade ozoka bien te fièvre za 37 degrés vanda nanda kokende epai moko te kende kosalisa test oyeba soki ezali loni ezotungisa yo soki poza na rime ozali na grippe comme ndenge bandosala na kala o te na melakisi na kende kaka na calme te bongo te, il faut kende kosalisa test omona médecin bayeba soki eza eloko nini to covid to nini parce que grippe na covid ba symptômes nango ezokende presque ndenge moko yango eloko tozolobela mikolo nyonso salela gel désinfectant na yo sukola maboko no souvent masque obligatoire na ba milieu public soki pe outi voyage osali voyage libanda na mboka ya Canada to partout avant ozonga musala il faut s'isoler pendant 14 jours pour na koyeba si réellement oza bien ou pas kokende musala te kokende koluka batu te vanda na ndako yango eloko tozobeta c'était yango wana numéro na biso ezali wana 001 416 8770966 soki mutazala posa pesa likanisi na ye apesi likanisi na ye pona émission oyo tozosala pe pona makanisi mususu poza na posa pe ya kolobela makambo ya mboka Congo oza na sujet na yo obengi pe na numéro wana tokoprogramme yo parce que tolobaki kaka biso mo tolobaka te topesa bino espace na Télé 24 live eza pona bino bana mboka Congo soki oza na likanisi ozali na sujet moko boye olingo partager pona peuple de Dieu bana Congo nyonso obengi na numéro oyo ezali wana. C'est ça, Elona Koloba. Yangola na pesi maloba epa Alain Kindeki. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Bande Kobazo Landabiso, va comprendre la semaine, va comprendre la vie, mais waouh, bateau, lelo, babimi pour na opesa biso, opesa information, voilà. Dès maman autour le bar tout à l'heure, ce qui information est allée, faut ya koleka pour opesa. Voilà, lobby, tout ça, une émission politique, hein, vous l'avez bien nyonso. Oye le kaki na mambo ya politique ya Congo muna ba nde tozalaki tolali tolamuki tomoni ndeko na so mama Tchala mwana abimi asali nde mona ya sika ingratitude alors esalaki buzz ebele na ba réseaux sociaux na tongo tolamuki tozu message euti Kinshasa mama Tchala mwana et aux arrêts donc bakangi ye na minute ozana aner bakangi pourquoi yango to solo yango na émission awa mais to meko sala tout côté la contact na Claude Machala mais ça pesa ki bande ko belé ya ba de comme ça ba réseaux sociaux ça pesa ba information to meka pe ukabola on a bino bato bozola na biso tozala ndako to meka ko expliquer état de droit est-ce que normalement ba kanga mama Tchala mona c'est aner il faut aya ukangaye exemple masolo Togobeta yango alors l'information peut te ça donc lelo consultation lelo lelo président Fachi a aussi la consultation tendenge toujours information à la présidence qu'on a la République donc c'est les information toujours non mais il semblerait que président Fachi lelo faza en Angola donc pour la lobby à Bandela Makambo Italie consultation alors côté il y a communicateur il y a chef de l'État à lobby donc président Fachi a disposé à échanger na partenaire et Joseph Kabila donc pour parler zali bientôt bamsu ba obengo eza coulisses na solo na approche mogo ya bata Félix Naki alobi non c'est ba coulisses non ba coulisses c'était parce que communicateur na mogo Félix Kabala publié qui ont déjà
Donc d'ici là, ceux qui m'ont méqué bientôt au monde appelé Kabila, Bakukutana, Nekofachi, Basula Makambo Italie, consultation na Congo. Voilà. Donc on est directement na sujet na actualité, ne to petit titre na biso wana, to la monnaie, to la moki, mais donc on m'écapé pour expliquer, mais na ba journal na biso à Congo, et pas na biso le Sakweno. Donc voilà, information. Yango wanande tozomona l'artiste musicien Tchalamon a été interpellé ce matin par le service de renseignement détenant un ordre de mission recherchant, si possible, la neutraliser comme une vulgaire criminelle déploie dans les bandes de Top Congo, dont les conjoints naïfs, Claude Machala a déclaré. Donc pour naïf, Claude Machala va reprocher d'avoir usé de son talent d'artiste et musicien en chantant et en dédiant une chanson à tous les traîtres et compagnies qu'elle a connues dans sa vie. Donc, pour Claude Machala, Nzembo wana kutu na no kote bimité, donc c'est l'article natique bino na pe botala vite fait l'état avant to longolango pour maman Tchala mona selon rapport na yo ya pesi kuna na ANR Nzembo wana eza Nzembo asala depuis 2013. Donc depuis hier Toloba qui a déjà une émission que Salaki et ça Nzembo mo eza daté dans l'album na ya 8 chansons o ya Salaki et il fallait ezaki depuis 2013. Donc intitulé Ingratitude, oui. Et ça qui prévu fallait mission banda kala na makamna ya côté ya ba PPRD banini ne soit qui tant tout soleil pena proche oyo bazala yé mingi na mama Tchala mo na bato ba yebi. Donc na solo la pena mo ba proche na bango pe mo muke to solaki a confirmé biso que Nzembo na depuis 2013 et zalaki na album ya 8 chansons fallait ma depuis kala. Alors pourquoi mama Tchala mo na mission ka siko? Alors abimisi yango pété ba Nzembo nde bato ba kota ba musicien ba yebi. Donc on a on a master tende on ba on eza Nzembo nde zalaka ba sali ba bombi ba terme penda musique na ba penda bien vete. Donc ba bombaki yango après ezala ba kota on a ba master ba sali ni ba sala puis ba publier Nzembo. Ba ndengo selon mama nani Claude Machala ba clip oyo tozo mona zo papa Claude Machala ba clip oyo leka na ba réseaux sociaux eza batunde basali bino mo boye bin bande konanga ba réseaux sociaux ndenge koma mutunyo surtout olamuka lelo ba téléphone yo sa minene koma otinda na ba application ya ba montage donc eza na bato yo mususu netelo baka komba et comme intelligent ba mususu ba leka ba réseaux sociaux te mais ils sont trop forts na osala ba biloko ba montage ba biloko wana eza bato asala ki yango eza mama Tchala mwana te donc Nzembo eza ki aye abimisa a préparer ki yango pour abimisango il y a un incident. So maman peut singa malobana ko continuer directement on a continué voilà. Ndenge zalaka. Ne ba artiste bazala. So to bito landa ba artiste baza ba tumo to ben lo ba prophète. Ba sala ba solo na bango et ça considère toujours na ba vie privée na biso. Au mona artiste asali Nzembo ko soko boyinga lelo na ko lobby ba boyo. O lobby ko to ba artiste baza nengo wana. Donc exemple que maman Tchala mona yemo na ANR aiba nenga ko défendre ba nini wana mais selon ANR bango bazoko waki. Donc il faut appeler sa explication ya Nzembo wana pour asala ki yango pourquoi. Bon pour nga na éviter na mboka na censure ezalaka. Censure ezalaka so ki Nzembo ba monike eza pena malamu te ezo déranger bato ba commission be ba service à censure ezalaka ba ko convoquer ba bengiye a expliquer bango Nzembo wana ebimi pourquoi parce que Nzembo ope na normal bo nanu ebimi te na ba cassette na banini mais tout le monde peut ba publication belé déjà côté pe ba ta censure ba pesi déjà alerte kuna ke Nzembo wana ebeta te ne tandi mobimba ya Congo voilà tout ça na plateau tout solo là parce que lobby déjà to lobela ki ndengo beti CTA OK Nzembo wana bima bandakala Nzembo wana ezali mama Tchala mwana salango bandakala mais abimisa ki ngona nute sikoyo oyo ebimi wana obozo mona ba vidéo tout ça eza batu na loba ki ngo déjà lobby batu nde basali ba montage wana eza yete et puis soto lobby sikoyo que ndenge bakangi ye ndenge wana bakangi pona a se justifier Nzembo wana saleli mutu tout ça so bolandi pe Nzembo wana atangi komba mutu te eloko moko te ezali kaka maloba alobi wana peut-être nde toucher batu parce que batu bango ba mikoti na kata Nzembo wana atangi mutu moko te et puis bango ndenge bazolo ba batu a aner ndenge ba kangi soki ndenge ni
bakanga mutu ndenge wana ke soki kambatinda ba convocation te batu bozala na Congo kuna biso toyebi ke soki awa mutu balingi bakange to asali baotinda na convocation non baconvoke après ke ya brisque ka bokangi mutu pour bokele na aner nde babiloko oyo batu bazodéplorer yango wana parce que biso awa tu na Congo tozoyoka kuna ke état de droit ekoti. Et puis na état de droit normalement faut mutu apes opinion na ye na ndenge na ngana zo lobela bango ba yebisa biso na mécanisme état de droit ngo ya biso ya Congo eza ndenge ni ba caractéristique état de droit ya Congo kuna eza ndenge ni parce que tozo comprendre te be état de droit ya Congo na état de droit koto elobi ata ndeko moko abenga lobi que mama état de droit na bino wana bozo loba o état de droit état de droit na biso ana Congo ya ngo ndenge mona ya bino kuna bozala na poto te awa état de droit za ya ba justice wala za ka ba slogan o batu bazoloba so ke zaki penza ke état de droit o ezala pe na poto esalema awa mbe batu bele bazoka olanda explication te mama selon ba soso na bengi na Congo pona bango nde na expliquer na bandeli pona bango mutu a expliqué biso na yebite après je na autour papa Claude Machala so eza vrai mais mutu aza proche na bango lobi pona bango service ya aner tindelaki bango tindelaki de mama Chala mona convocation ozo mona nde ezalaka ba tindelaki de invitation plutôt nde ezalaka à se présenter et pona mama Chala mona amona ki yango te bon bango balobi ke ba yako tika je sais pas na adresse ni batiki pona mama Chala mona amona ki yango te mais na minute mama Chala mona zana ba loko déjà ya aner soki 3Z bato bazala ki chassa ba olanda biso ba ko vérifier information na biso donc invitation batina ki mama Chala mona na aner aya ko se présenter pour na ya mama Nzembo wana azwa ki yango te mais comme c'est un problème donc na minute yo papa Claude Machala donc il faut le avocat babino na avant la zone sur waloba moi babilo musu tout ça na Congo na lo bango de mission ils a pour faire plaisir au chef ba coalition to lo ba na début maman neza bato basala basolo masolo na za Kabila na Félix coalition na bango yo eza lokola ne to za ko biso to lo timbongo to kabula 50-50 eza masolo ba mi balé donc tant bino bosali coalition la bino boyeba ba loi mboka pezali donc boyokani mais botambola na ba loi ya mboka nde ezali alors bango balé na ne ba kuma coalition donc ba loi na bango ya coalition wana bo ba yokana ki ba kuma memango ba diriger na mboka c'est le que zo sala ke e bo mboka na lingi penda na kina politique penda mingi te alors ba biloko mama na lo ba mama Chala mwana eza biloko so asala ki po sala président na chef na ye Kabila sepela ki azo yemba azo sala po na ba conflit eza peut-être pe Kabila non pas ça lelo so ke ne peut on a concept à lelo so na concept à lelo eza po na sepelisa chef na ye alors côté pe ya Félix ba service est-ce que président Félix a bien ngo parce que na minute bazo bisa biso ke na ba tweet to ya madame Sonia Kende que Félix aza na Angola pour l'instant. Est-ce que nego Félix yemo ka yebiso anereke est-ce que ba service ya Félix ba yebi yango nzembo wana batangi ko lobi na ngoyo mona début ba tangi ni komba Félix atangi ni komba mutu soki kutu ko landela plus loin parce que lelo nini ba kamino se comme avancer nyo to keneti na sosa oyeba mutu asali ba montage ya bochaba biloko wana je pense pas que so mama Chala mona sala nzembo wana akokozo ba photo ya président Fachi ya cha aso ba photo ya batebele ba cha parce ça d'abord danger pour na yemoko donc ba na quelque part ba interpellation mususu na yebité bon et ya on a lobby pour na sala plaisir da chef ke ane de sala musala nango et ke kangiye et ye na ye ane ra sala musala mala mais na yebité na mboka na ba service nyo sezali nzembo bimi na ba nzembo bon yemo ka lobi abimisi yango te ndenge bimi la tout service ya censure ezali qu'est-ce qu'il faut faire bo censure nzembo wana na ba domaine nyo surtout na Congo nzembo wana eza bien te ba clip wana parce eza pe na ba place où zo laksa ba place ya ba nzoto ya ba clip o yemo mama Chala mona bimisi clip te non ya bimisi clip te kasi wana eza o mutu kaka monter ndenge ya ona bi mama zo landa te na soki na ba clip wana mama Chala mana salaki yango ako sala wana ba norme wana te c'est-à-dire quoi ko cha photo neti ya Fachi monike ezo ko accuser mbala mona nzembo sali tout le monde et puis dans na état de droit to ki na zonga pe moi mukesi mais état de droit na ngo c'est état de droit là ezakaka comme en Afrique parce que na Congo na ba Afrique
totambola si o c'est le biso toza ba bantu biso baza bablo mususu na ba poto sala kozolo bela ba Macron ozolo bela nini et pas la bango ça peut le voir moi critique na momo boye baza na liberté d'expression mais na Congo to lobi na état de droit oyo kaka ke no outrage chef de l'état ba loi musu bimi mambebele parce que exemple l'homme musu déjà moi respect moko na biso mutawo benga intervenir na mengana ozoye oh là là et quand ndeko mo benga parce que les autres signalés téléphone est ouvert donc mutako benga besoin intervenir à la libre pour à ça l'intervention donc mutako azo benga nga je pense que ça muto na benga qui approche ya ndeko papa Claude Machala pour intervenir après ça besoin d'explication maintenant en pleine mission moi na yambaye peut-être na autorisation na été pour na chai na ligne ayoka donc je pense à rappeler nga so zo landanga au rappeler bien sûr ningi ou intervenir ou plus explication ou comme les portes l'examen bandeko balanda naza lo ba état de droit ba état de droit ya biso eza oyoka biso ba africain ba biso ba bantu ba mususu tout ça la ngote ozomona so to lobi to ke na neto critique ka to ke na Congo e ko créer nango kaka ba problème na ndenge za la mboka nde totambolaka to ke na ba chanson ba chanson belé ba artiste belé ba so ba problème to ke na papa biso lwambo. C'est ça la solo muto azo benga eza muto to so na personne maloba l'état na solo na ima voilà zona maloba donc nakolo ba ndenge ndeko ala zolo ma état de droit il faut normalement na mboka biso ba expliquer batu état de droit ngo eza nini parce que état de droit eza ba caractéristique nango eza na ndenge kendaka mais oyo biso tozo yo kaka ba slogan o état de droit ba bazoganga état de droit so bakangi muto état de te ba vandisa soki ndenge bazala ba journaliste kune belé bacha cours mobimba ba expliquer batu état de droit eza nini parce que batu soki bokoti na Google na kotaki na Google so na kotango kopesa moi ya na ke na Google pona ye ba signification état de droit ngo eza nini. Donc état de droit na Google ba komi bo état de droit est un concept juridique, politique, philosophique et philosophique. Il désigne aussi un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise aux droits fondés sur les principes du respect de ces normes juridiques, chacun étant soumis aux mêmes droits que ce soit l'individu ou bien la puissance politique. Et puis, commis l'issue na Google, que les concepts d'état de droit s'opposent à la notion du pouvoir arbitraire. Il désigne un état dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. Donc, il y a des caractéristiques il y a état de droit ezali. Mais si ko yo bazoganga état de droit batina ba libre expression eza loko moko a jeté o bazoganga lobinde ko alenwa état de droit ya mboka na biso na état de droit ya poto eza bango ndenge morte pona mboka biso ba poto abiso nyos toza ba poto komona batu bazotelemela kuna Donald Trump ouais babimisi ba photo ba tchetche mena Congo yo kendo zwa photo au dessiné président au salisali boy bako sala nini bako lukelo ba problème mais bango mo bazo instaurer état de droit donc cela veut dire que ba komina no na niveau wana te ya ko respecter ba mécanisme nyoso ya état de droit pour nga na kolo ba yango eza slogan parce que ceux qui ba lobby vraiment état de droit il faut ba vandisa mama chala mwana oui bayoki batunie mama eloko osala ki boye et puis quel service nini ko vandisa mama chala mwana parce que eza anerte na ndenge biso toyebeli awa eza to ne GRC ya ko kanga ngai parce que na yembi nzembo moko bo GRC ya sia eyemba moko pa ememinga non ezali na ba service oyo ezali donc mise en disponibilité pour na makambo wana ezate ba aner nde soto mona aner zo kanga batu pamba biso to bi aner za service ba renseignement de ba GRC ceux qui ba yela kata ndaku yeba kezali kambu moko ali kolo penza o ba eko lukela ba enquête mais abiso au mona kaka akende ki aner mais finalement tozo comprendre te état de droit eza slogan ou pas parce que ndenge nga za boye
mama cha mwana za opinion na ndenge toloba nyoso mutu aza na opinion na tokoza ba binemite mais eloko nini faut bobunda nde na makanisi ozomona nde batu babundaka yo zana likanisi bobundi okuna abundi na likanisi apesi mais abiso kuna tozo comprendre te bo expliquer biso état de droit ngo eza nini comme ça batu bakoyeba même peuple congolais o eza kuna ba misusu bayebi na bango ngo te eza ndenge bozo memela ngo ndenge wana te que état de droit zo pona batu misusu ba misusu ezo tika bango ba misusu bazo frapper bango ba misusu bazo protéger bango bazo bomba bango na sama papo asoso oui mais na baksa mama po to ke na artiste ala muta azo sala eloko ndenge azo kanisela to ke na atala ndenge nanu na ndenge to banona ko définir pour le peintre moko akoya sa dessin mobo e kokana yo ye asala on a idée na ye ça te ke yo ta yo ya mais honnête ngate il faut to c'est l'expression ya ye moko artiste ça la façon ya ko sala ko définir les locaux ya sala to ça une élection 2011 awat biso no so mona kinde kona biso soki ba ni na coach na biso to mona ndeko sai na ba ndeko nani modero ba image yango wana ba sala ba calligraphie ndeko ya papa Etienne Tshisekedi ba image yango wana ezoleka alors pour ne pas ba mazenda pouvoir moi ba kamba on ça te mais to mona ki na expression ba sala ki parce que dans 2011 ezalaki ndeko Etienne Tshisekedi na Joseph Kabila alors muto ala zaona taba muniere mingi zaina Papa Etienne. Bon, modèle bango na tina na ba sai ba sala ba image wana. Pourquoi ba interpeller bango à l'époque parce que ba toucher que na tente ya papa to que papa là ta raboyer, azala raboyer, il est comme ça. Pourquoi ba interpeller qui était parce que ba artiste c'est pour lelo, soto bengi sai na téléphone. To la photo tu sais sai. Là expliquer ça pourquoi c'est le quoi no sale bon. Azala façon expliquer azala libre ya ko expliquer. Ça te faut interpeller bolo baké nzembo na yembi mabe bani ebela osolingamba bartiste bele bazobimisa akoyemba nzembo kependa na vie na yo vie penda ya yo bi nzembo ata nzembo chrétien to yo kaka ke nzamba asali ngai boye la bénédiction le na commune na boye na commune na vie ya boye et tomber na ba vie na yo ça biloko ofandi tango zo méditer ota lobi osambe lobi nzambe merci donc artiste il faut tout ça to ken pena ko en vouloir bango na côté mususu na côté to pesa kaka mama na biso na nzembo soto bi penza et que asalela ki yango ki ebima donc azana façon asalela ki lobi nango na journal ya mama ya papa Claude Machal pona yenze mwana sali na bato ba sala vie na ye c'est-à-dire na ba artiste ou ba leke pa na ye na ba soit disant ba excuser le mot ba mibali ba bima na ye na ba bato ba maso ya fana na bango ba onyo surtout ba se ba décevoir ba sala ye mabe pona bango bo bengango ingratitude donc asaleli bango nzete que tokolo ba pasaleli nani mais 30 peu parce que ça là qui est mais 30 abima le mais 30 akenda alobi na ye ke nzeto mukendaki nzeto ke ça so azala ba façon belé à quoi expliquer au lieu que bozoyer bo humilier parce que tu maman wana aza d'abord diabétique mais c'est na lo bango aza diabétique a uta ko bela karaté abisu no somola ba image le kaka ko zoyer na tongo makasi ningona likambo nanu avant dia lobi yango te eza ndeko je pense que eza bena malamu te to zwa temps ya ko temps ya ko pesa mutu chance ya ko yoka ye penda eloko ni na sala alors que na ba service ni ba service de tolobi ya censure wana ezali bavandisi babengisi ye bon tomoni nzembo obaki obimisi bon pe biso intention obimisa nzembo wana mpona korespecte pe chef de l'état yango faci na ndenge ya korespecte faci moi je pense que na ndenge bango basaleli yango baservice wana balakisi biso ke nzembo wana bavisaki ndeko faci alors soki mpona ngai mpe ndeko faci soki nazalaki pembe na faci na baservice aner wana fu d'abord na interpele bango parce que atangi komba facilité soka yembe na mwende ko akomi awa bakanga ye pa yembe mabe ok certes bakangi yembe mabe mais prévenir zo la ça ayembe libino na komba facile zate na komba kabile zate d'ailleurs ça siko bokangele nini alors bino bata service ya sécurité soki ya aner wana bino nde bolingo laksa biso ke nzembo wana ndenge batu ba réseaux sociaux bazo parce que lelo na Congo batu bafinga biso abi ba réseaux sociaux esuka ka epa na bino. Voilà nde toningisa mokili parce que les réseaux sociaux mte bimisi banzembo et ça télévision mo ta Congo bimisi yango alors tant ba OK ça la vision na ba réseaux sociaux pour interpeller bato et que bino be bozana ba preuve je pense même bata nero bakenda d'abord muto asalaki lettre chef wana ane faut ko kangaye parce que yom to lakisi na public na population
Kenzembo maman chala moi na salaki en intention ya mabe yango biso no lelo to comprendre te ebike donc maman chala moi na nzembo ala maga yemba na kala 2013 et salaki abombela ki yango po mukolo ndeko fache go ya bimisa selon bino bataner bo laksi biso lelo na population ndenge zali soko tali côté ya ba proche ya Félix o ba conseiller ba to nyoso ngana yebi ya makasi ya Félix ata moko interpréter nzembo ala zate eza ba fanatique na ndeko na biso États-Unis o ya fingi maman na soutien la moi na tini ba partie intime na nzoto fachi mutatindi ete je vous dis la vérité biloko belé le kana Congo wana eza bato basala de ba biso ba mususu o mal aimé parce que fachi mutatindi mutai ai na biso non eza bango moko nde basala biloko wana pour ala kisake yaza na bolingo na fachi ko leka bato nyoso non le proche na zo ba ya fachi ata mutu moko pour preuve na miss non na bengi bato batambola ka proche fachi Écoute, parce que c'est là na vérifier information. Preuve aux alaki ba numéro nyo surtout na bengi na côté ya batu ya PPRD na bengi na batanini surtout batu ya fachi ata moko azaki na yebi information te. Donc ezaki ba aide biso to ya ba 10h donc on a déjà bango déjà toujours que ba 16h. Donc pour preuve ba yebaki yango te batu ba sali yango na sentiment donc muto ba mise biso makambo eza bango pe bataner te. Eza mobali ya mama chala mwana mama papa Claude Machala tanga bimi nda sepelite na arrestation bakangeli mwasi na ye eza la bongo te fa bo bengisa ye bo ya boyoka ye bo sala ali ye pe comme na tourner comme la démarche ya weba mais bo pesa nga raison après ba makambo même na bataner na chef na bango il doit être interpellé parce que yem fa faire voir biso ye pe fa la biso ba preuve ba nzembo ke o ebimi wana soit disant na bimi si angote o ebimi à l'acceptation après vezo l'acceptation ba yembeli yango parce que congolais to interpréter mam na ndenge na biso mutramutation interpréter na ndenge na alors na cause yango te na chango za normal so ki yo interpréter na tinga na olobela bona olobe eza yo ngape na ko ya ko défendre na lo c'est ça bango ba justice maman zolo ba état de droit ezali so ki yo funinga lobi na zolo bela président par exemple Félix to kena na koloba non ngala za presse voilà si j'ai le cas du boye na le gars défendre na boye justice na mtakotala makambo na zo beza fondé ou bien on a zo baza koto ezanini azu ya mélangeant a rezoa raison après c'est pas mutu mais bino bo saliga ba biloko ya ba webi lelo mama be size yele ngana mutu ba tu mingi basala na Kabila na to lucha bango 18 ans mais mingi basala na Mobutu 32 ans donc ça ngisango 50 ans ba mese na biloko ba dictature boyebi sanga ba tu wana ba ko écoute état de droit na mboka ndene animé toujours na mauvaise donc kaka ko nuire mutu ka kangi il faut bétailler il faut nous abomayer face à la boye voilà donc mboka on a pour tambola ba ndetro bageza système à Kabila ba longoli yango système à Mobutu ba longoli yango alors fati soya na système ne to pesi temps total système ya zo sala comment a ota musambo na biso moko ba peuple congolais to mesana biloko wana yenini soki kangaye betaye bomaye zo mabilo to mesana ngo mais soka zongi na poto soka salima be bah, préciser d'une infraction, il faut mon avocat, il faut même attendre ticket ya pamba ya circulation, bah préciser des contraventions. Au moins na yewana ke na ke lukareku na lukana sala. Mais quand na Congo China Congo pesa ticket. Et lo ka liboso ke na nini? A luka corruption yo ka nini ya futa, poti ko ne beba. Donc ezo lo kwana déjà tozana na mutu. Pour na ngai mama chala mwana ba yoka ba service ezali pour na zo ba mingi te. Ba pesa ye na ba service compétent ezali lokola ba biloko ya ba censure ba pesier parce que nzema opena on peut mettre na ba censurer nini parce que yeba bimisi na teta bo me la censure auto na binobo la sanga place na bimisi ndembo bo la sanga édition o bimisi ou bien producteur a sala ke nzembo na bima exact donc bozo kanga mutu dossier za vide donc ba service yona ba pa chichi e fati je pense que mission na biso ba 4 ndambo be koma ba place bino bozali ngai po na ngai faut ba interpeller na batu ya ner wana o basali baseni baza ba compétence ya kosala musala na te donc bazaki animé na batu ba réseaux sociaux ba fingaka et état les autres les ba réseaux sociaux ba fanatique bango pe ba kena leloko wana aliti boko kanga mutu na ba sentiment na bino donc on a zaki na ngalo ba ngala merci donc c'est ça et l'autre to bete la c'était yango wana bo ndenge na lobi na débit bo sala penza que makambo bozo biso to musika tozomona état de droit et landa pe ba norme caractéristique état de droit ngo to mona yango mécanisme nini obino bozo memela état de droit ngo na Congo
so kaka ya ba slogan boy ezala moi passe mingi ndobi ndeko ale ba oyo basala na Mobutu soki 32 ans ba oyo ba yesusu na Kabila 18 ans oui. 18 ans pouvoir so sangi c'est ça combien ba 50 ba 50 et quelques donc batu wana bazaka kana mentalité ya ko nuire ya kozala kaka likolo ya batu likolo kutu ya ba loi parce que batu ti siko bazo ko supporter même te ke o mutu ayibi nde to mona ki awa mutu le misa mama papa fait mutu abengi papa Félicien téléphone ezali déjà numéro de téléphone yango wana tout la bino numéro de téléphone yango wana o azana intervention na ye je pense que 2-3 personnes bako benga donc numéro yango wana linga intervenir après sa point de vue na ye pour na fonctionnement pe ya ba service ya ba ANR ba service mususu zaka ba ANR ba police ba arrestation mususu tozo mona wa tozo talaka to bi bon modèle Afrique mais tozo na poto en Afrique tozo tolérango et ça passe mingi mais téléphone les ali papa na so Félicien so moi si so ba ni limbisa donc numéro yango wa linga intervenir pour tout chuter la biso de monsieur donc ya on a zoloba donc il faut ba mekavuma ko respecter ba norme yango ya état de droit on va installer yango parce que jusque là ceux qui te comparativement na awa ba norme au état de droit kuna na o ya biso toza même na Canada ya yango eza donc différence musika eza donc différence ya musika donc peuple ya moko non ya protéger te batebele bazala bango protéger te to ebite soki eza nini mais eloko na kobeta c'était pesa pe pona ba musicien musicien na biso pesa ye maloba OK tozala mutu na ligne allo qui peut intervenir. Voilà, ça déjà en direct. Il y a en direct, on a bien parti à féliciter. Voilà, ma bamboka. Il y a bien parti à féliciter comme on a Richard. Et Marina intervenir dans le Lilo, les Bolanda Dinoana, ça la différence entre état de droit, na poto et puis na Afrique. Mais est-ce que les autres qui est pardon? Oui. Est-ce que batu ba aussi ko se rappeler na makambo chala mwana sala ki mwasi oyoyo abimaki na Claude Marshall enleva mwasi wana amaltraita mwasi wana bakenda kobwaka yesu kwa tu mwasi wana deklara ba makambo chala mwana asala ye kilelo batikala ko intervenir ke bata na chala mwana to ba benza chala mwana batunda ye iloko ile kawana mena je pense que batu nyonso balanda yango eloko chala mwana sala na kati ya mboka wana et lelo nde toloba boye nde mwana bimi oui peut-être chala mwana bimi yango te et bimi batu ba keleli po ba intervenir baloba makambo baloba na contre chala mwana mais tout le monde on dirait bimisa chala mwana on dirait aka malambo après tout ce que bata SPC bata na Congo lelo chala mwana akomi mutu moko boyo ndire il faut en tout cas ça l'état de droit malamu fa chala mwana après tout ce que FCC sali partout na kata mboka wana pendant que Claude Marshall na mwati de chala mwana bazana respect ya peuple Congo. Voilà. Ndeko akei na répondre. Voilà, na répondre comme ça tu peux s'appeler maman Maloba pour na sokoko baksa. Ndeko ozongi ka place tozo loba. Oyebi oloutso loba makamo mama chala mwana sali asala famo babima soit disant de wana za yom tolobi mais total ba image wala. Kasi ya tozo déplorer so total ba émission na mission sur le baga ke. Batu oyo ya FCC basala il faut ba répondre na ba crime na bango na justice. Soko yo kaka lobi toloba imambuya to pesa écoute message pas ndeko na so Augustin Kabuya tobi donc makamba ba rosi mukendi donc bino yo po komi na kanda boyo kanite lobi siko to bimisa mamba ba rosi mukendi donc boyeba makambo ene sa me bobombango biso toloba ngo toujours ke bato nyoso basala ba crime na régime ya Kabila Mobutu sala nde tozo prôner déjà na état de droit et c'est le moment ko interpelle biloko wana bango nyoso wana ba façon ba memelier kasi biso tozo senga état de droit ya on tolobi te soka salari mabebo kenene nde biso to senga ka état de droit ezali bo bengi si bo pesi invitation à se présenter soka lobby nenga lobe tozo côté la été na ba norme ya état de droit ka ko biso tozo senga nde na Congo ezala ndenge ezala
même bato ba bomela biso bato bomona ba est pour l'état de droit lobi te ki ba kangi bango faut ba ko expliquer biso ti lelo yo baso ko violer baso ko sana est bino ozaki na pouvoir bo sala ki nini so ba pesi biso explication exacte to ko ba siko ba o peine ba katarat justice ndalo ba bino net bo participer na ba biloko boye ba kufa ba guerre ba crime de guerre bo sala te biso na yo to ba loi wana ndenge ba pesa justice akatarate justice au katango to bite que net comme état de droit net mama to mona kawate mutabomi mwasi na bana to ke na ba comparaison de konazonga na ba idée na mwasi na bana ba kufi me ba kangi nzoka zai na problème ya mutu ba juger alors so peut to kenegi justice kenegi ndenge ya sali abomi justice pe komi batama boma alors justice landi loi te ye pa zai liboma bomi biso to za justice to za liboma te photo ke na ba loi ndenge zali. Tout comme Maman Chalamouana, ba crime na ndeko lobi azolanda pe tam so émission. C'est le moment état de droit yango soki Maman Chalamouana zaki na parasoleil, ce notre ba parasoleil donc azaki na bateau bazo ko couvrir. C'est le moment yango état de droit tala ba salanga bo ba levanga ba maltraitanga boye, mais état de droit na sengi justice ça. C'est le moment pe ba procédure zokini. Donc toujours la to côté là ni o ni i méthode kini na ba procédure oyo ya normal état de droit malbamboko na bakisa ndeko o intervenir au lobby no malamu mais soko landi bato balanda biso mingi o mona ke biso toza ni pour ni contre ce qui problème exact to eto lobby to pesi opinion na biso mais na ka o ndenge yo lobby wana ke mama Chalamouana sasa ba crime et lobby ndeko Alain batu wana nde sko fo ba bimate parce que kuna na mboka biso bazolo mamba état de droit et puis yo moko soki ozolanda biso bien ozolanda combien ba congolais bazana kanda ya makambo basala kina Kabila bato nyonso yo ba yibi ba mbonga na biso na Congo ba biloko ebele ba congolais bazolelawa ke batu wana ti lelo président Mokonzi pour lelo za émission politique te ya dimanche Mokonzi oyo akoti alobi nini alobaki akufinye na ye dans le passé te et le roi ne sala ba congolais tout passe. Et pourtant bango bazoloba ke baye pona makambo ya justice et salema mais biso nyos to yo kat est-ce que salemi et salemi te bato bango na bazotambola na bango tutu yango ngala lobi na débit ce qui réellement est loko bango bazolinga ba instaurer na mboka la biso ya état de droit ngo ba mécanisme bango balingi bacha bayebisa biso vraiment. Est-ce que kendele ndenge nini ya makambo est-ce que uzala batu mususu ba privilégier bango ba mususu ba tiki bango te eza bongo te c'est que wana comparativement na awa ndenge tolobi eza nango na état de droit te parce que awa eza ndenge mususu na beta c'était ndeko ala lobi likambo awa mutaboma ki bobo toza awa biso to na Canada médecin moko azai cardiologue eloko ani ba marcha ki kutu bana na emi balé aboma bango pona zuwa ya mwasi mais herba eko kanga ye batie na justice e yoki ye justice eko kata alobi ke état oyo abomela ki bana azalaki na problème batika ye na Québec batu ba marcha pona cardiologue wana mais loi esali ba enquête basali ba bika zaki na état normal te siko so ezaki na Congo boloba yango tozoloba que ba juge mutu ba ye ba kandenge ni na kolanda ba procédure même biso bo ngana na ngai nini naza comment ba luba na français donc na yebi vraiment justice te naza du domaine te voilà na domaine ya justice te naza domaine ba avocat te donc na yebi te mais ba oyo ba juge ba kondi bo wasala ba justice wana ba procurer ba ngonde bazaka di domaine ba yebi ndenge nini ya kokata makambo yango nyonso tozo gangawa pourquoi faut ba procéder ndenge wana ozomona ndeko oyo ya bengi mutakoteli Mama Chalamouana azalite biso tozande pona opesa bien information pe ko l'accepter ndenge makambo ezeleka toza ni pour ni contre balanda bémission na biso chaque dimanche bayebi ndenge toyaka wa soki ezali kambwa Jean-Pierre Mbemba toyeto lobi papa Moïse Katumbi papa Martin Fayulu mututu toyaka pona kopesa information donc c'est ça elona ko loba voilà merci pour la conclure na tout le monde abande que belé ba combattant ba le kaka mission basenga nini kendeko nani Félix il faut bato bazo sala na bango faut ba répondre ba crime to lamba ndeko dombo alobia que bato belé bazo kufa na Congo facha zo sala donc pour bazo réclamer que justice c'est ça là
que bateau basala ba crime bali yo tout na bino bosala ki to logo timbongo beso to komi bi président yo osala bo ezali yo tout na bino mais tant bo utina li yo tout na boyena mboko ezala ba droit faut to tambola ndenge constitution mboko zo tambola mais ba cop na bino wana eza pembeni eza te bozu ba cop na bino bo chango likolo ya mboka ezala ke coalition et comme likolo ya constitution ya mboka et loko ba tubiso no to telemela wana na Congo il faut ça la mission auto yamba ba invité ya ba marque ya mutu ndenge na ndenge bazo pesa ba point de vue na bango alors pana osuksa dossier mama Chala Mwana na tozo senga na justice à Congo na atazaki criminel. Je pense que ba norme bino bokinango eza malamu te ba proche na ndeko fati na bati ya anero ba interpeller mama wana. Je sais pas si bango bazana ba prévenir no bazana ngo bon bango baza anero baza ba renseignement to que ne pena na musika te peut-être bazu ba renseignement il y a plus que les cas obiso to yebi ce qui bozala ba renseignement bozu plus que boyoka makambo na réseaux sociaux bozonga boyebi sabiso na réseaux sociaux be bopesa ba radio minene za na Congo ba publier biso to ba c'est le renseignement la bino bozui nini na nzembo ya bimisi bo retenir nini bo ba renseignement nini ya solo bozui ata bozui anga na Congo za résidente na mboka na Congo je pense qu'il fallait passer par ba yani ce que zaka Claude Machal a lobby na ba top Congo wana ki bokangi parce que na ba nsembo et puis na réseaux sociaux yé abimicité en tout cas ba service wana ANRP faut ba poursuivre ngo donc ba avocat makasi to yebi ke bo lobby justice na Congo comme ça là to talango ndeko facha za libanda nde tuzi ba information soka zongi bino bolingo bo sala ye plaisir to yeba siko yé ndeko facha o réagir nini parce que comme on est en amitié tout compte gros à la nani que surtout éviter Kabila pour to yeba ingratitude pe batu musu basala nde ba yaga na Congo na nde le ba komi Congo là azokufa kandi azokufa donc tant super ba on be baza interpeller na nzembo na to éviter pour toujours mona ba défection zo sala ma mutaza na FC sa longo akebo na na éviter tant su chala mona pa longo nzembo na mbeli Kabila to yebi ya mopete parce que yé pas serva Kabila belé tant su Kabila amoni ke Kabila futi était et cause la paix a yembeli nzembo donc tout son as artiste na web sabi pour mon kolo bango obi ba na pesa 2 millions na baxa au moins ba biso ba politicien congolais ne ba changer la position et suizinga ba sandumba ku ba changer la bonne terre ou là lo lamu ki oza lobi menda comme côté ya cash ou là la lobi lamu ko cheo kitundu akomi na ye porte parole ya nani ya Félix na Congo mambone za la nango te ba tanga okoma kotoa kotoa pesi mu Congo ba za ko ba musicien ako parlo na donc na makambo ekuto yo fallait pas le bateau yebi politique a Congo ça za nzala odombo loba politique ba politicien nzala ya libomu nde baza na place o yiba mbongo eza sute ba komika misuka bo so facha benga yaka to komona nde omona ba changer na ba okandeza merci na zaki na ngwa donc c'est ça eza disons un photo za no pesa bino yango wana tokoza émission na semaine oyo donc à partir de vendredi samedi dimanche pour la makambo etali mboka donc numéro yango nde na lobi na débit oyo azana likanisa kopesa pona Congo ozana sujet na yo bité na linga lobela makambo ezoleka na Congo to nazana eloko moko boye na linga loba pona ba congolais tout ça ba idée yaka kopesa idée na yo numéro yango wana na rappela ngo même ezali 001 416 877 0966 donc soki o bengi to programme yo bandeko pe ba yoki to na posa batu ba bimisa ba idée na bango bo bimisa batu ba yoka bino eza tekaka biso to ya kolobaka nde na lobi na debi nzamba pambola batu tu batali biso semaine lundi lelo to bandi lundi titre koma dimanche protection nzambe eza likolo ya batu nyonso que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Ezalaki ngai Julie Poyalama, Alain Kindeki, Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live.
votre réseau d'information.